ça c'est le ronga lobaka pourquoi tika la risala ka analyse pourquoi kotanga na ba agenda na oka agenda culturel ezana question pour na malunga mona lobaki et ningi citoyen te la sara que non aza mutangambo bino bo mona na bino tika la ça pour na apporter mutu danger a osé teta mususu akeguna donc mambo makuta didi o etala eza sunai marka uzi yemo zolo bayango ye pasa golo mais déjà mula kisinzela yaya marka uzi a lobby bon siro question on a tuni c'est que yo pour vous parmi parce que yo en face te nga la ni nga siko na oya osala koleka wana na ye ba oza la katina so na betelo kitika la place ça exactement sous conseil apa mutakalelo musupeza te elo le mutakaleza te o yo ibika bongo mais yo ibisanga nini yo sa nini et beaucoup lien à foule parce que vous avez une parole moko eza très blessante azana ba parole moko eza très choquante azana ba parole moko et brisera ba chaîne la gal boule pour la joueur en okima mbanga lembi pe makata ok ouais la musique la gal boule telle pas dans téléma beti ba planer na la taka sointa ibo toujours a télémi ayembi 14 nzembo 15 nzembo azawana ba porte parole mama boma ya famille ba bimisi bango ba mbona bango mususu ya mabumunie ba bimisi bango ba bimisi ba tale bele musique mutu no mutaka na ba petit na yet pour ça na ba petit na ye kofi na ba petit na ye mutaka na ba petit elle est pas de rete je suis vraiment quelqu'un de très puissant. Et là, nini o yo mona ya mabe na administration ya faire rigola. Je reste Zamba, bousculé. Parti dollar. Ba bimisi ba du talebele. Ba tu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec Given, ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Yateo Zambrota, je te salue affectueusement. On appelle Simbote Nabalandinjo sur la Congo et Sengo officiel télévision. Merci à ma Madame Tim qui va accompagner cette émission. Pichu Mansia, je te souhaite que du bonheur, prospérité, longévité, succès, bonne santé parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Je crois nous abonner des Congo et Sengo officiel télévision. Les Lombo Tama, il y a réalisateur Nabiso. Pichu Mansia, nous te souhaitons que du bonheur. On a monipé l'homme géant et dit Bonteke. Toi-même, tu sais, derrière la caméra. Merci à tonton Clovis, on ne filme pas. Au témoin maman Doris, depuis Londres. On a moni toujours Nadine Tchala. Où es-tu? Manifeste-toi. Toi-même, tu sais. Aujourd'hui, chers spectateurs, nous allons recevoir un Gaulois. Un Gaulois, super Gaulois. Lui, on l'appelle John Waka. Il va parler que de faire Egola, Nikaboni, les padres. Palzoria, que nous souhaitons vraiment de bonnes choses, bonne santé. Le padre Nika Boronina Motoya Yambo, figure emblématique de la musique congolaise, un artiste totémique de mon pays. Donc nous te saluons parce que bientôt l'artiste sera à Kinshasa. Voilà pourquoi un grand fanatique de faire Egola, les padres, est avec nous. On va essayer d'analyser, de parler de faire Egola, de parler de la musique, de parler de ces fanatiques. Parce qu'aujourd'hui, ces fanatiques est représenté par John Waka. Super Gaulois. Super Gaulois, bonjour. Bonjour, je suis Léon. Bonne santé. Tout va normal. Section musique Yolanda yo, ba Gaulois ba Yolanda yo, ba tutu ba Yolanda yo siko. Okolo ba bongo nini avant to solana yo. Bon, tant que le bimba section doule, qui n'a pas mon maman doule pour wana, ils avaient dans une ma famille. Mais non, banana au kuna téléphone banana yemo yesu. Donc nous tous aboyés, toi ne sengo mo ya makasi, toi ne sengo ya makasi, papa zala été, toi no yebate place ni papa zali, mais surtout monika aboyé, mon anzamba bimi, abimi pe na kunda. Ndaza bongo pe na ndeza pe na soro no de Jésus. Yi pe na minto za bongo.
les padres ni ka boloni na ndenga za kuna na Paris na opesa yeba mbote trop biso pe awa to continuer mam na biso ndenge kendala na minute ko to na répétition donc so na longo na nga awa mba mo rep lelo na kimbala mo mamba onde kendala webi sikotango bi bino bagolwa boyi bagite sika papa alaki siko papa alaki wapi parce que neni bino moko bokoye besika ya zalaite ouais to yeba te poto yeba prison poto tende zala to yeba prison poto te bata poto ba yebi ba prison bata poto nde ba informer biso pe na nde to za informer na ba bureau nyonso ya mikili nde ba no pesa biso ba fiskelele ba ve ba yanda ndako ambana ba ve na biso oyo nani ve na biso ya mikili oyo Pikas Bayambo bango nde ba no ko informer biso talaka woneza prison makala te eza pena ya mikili eza na ba norme nango. OK. Parce que faire rigoler bimi tango yo aurait que faire rigoler bakangaki ogela ke wapi et pas nani et sala ki ondeni bon na yoka yango na liboso na ba réseaux sociaux na mona yango théâtre après ça na ki répétition na yoki pena non eza bongo na zonga enda ko jouer on a si ça répétition te na zonga penda parler na tché acoustique ya V o ba betana Olivier Chimanga na mikangeli na parler na bandolela na koka ete na kenda na mamwana bongo na mikangeli na ndio kandule même mikutu nzela na tokuta na teshuana 100% na kangi pena chombo yo yebika na ndio yo kande pena musique ya V na lila trop mais le so comme message na 2-3 jours ekota na ngode na nzoto okoma fanatique na ndene bon ngai penza ngala la balibanda pona musique pona faire to pona musique en pona faire na la balibanda na la pena balibanda so tali a au mona 3 pinces nga ba betanga pona faire 3 pinces pena wa nde pena ba guerre musique e bana ya fresh wana nga zakade ya wana no vers no chef azano chef na maison mère. OK donc yo bana ko la fanatique na ye depuis azana et pas où mais oui ngana uta changu na ya cop na zandu na longwe zandu na ngela na la samba pona faire na tali répétition si na lali na la samba na lali wana ti na ndenge to banda ba répétition na biso mo ti ndenge le marquis ndenge va créer groupe jet set na yeb mambo nyonso na zapena histoire nyonso donc mona ni recrutement ya ba chikito na mona tout na mona nyonso ya marque house na mona ba tutu donc yo mona pena recrutement na bango na mona ba tutu grâce à maman nanga Odette Chibambe. OK. Ndasala nga pena femme d'affaires, ndasala nga pena tout nazala pena gaulois. Po ayebaka na za gaulois mais ezali pena na valeur te pona ko ma professionnel gaulois maman nanga Odette Chibambe. O lelo ko mi super gaulois. Siko mabe, siko na na rachi au saranate. OK. Siko pona ba détracteur, bato nyonso bazali ki oloba maramba ferré côté négatif. Négativité au bato tout ba yebi ba olanda biso Acha Pesa Dokolo depuis Paris, femme western, manifeste-toi. Toi-même, tu sais. Parce que quand nous parlons de vous, toi, ça te fait un peu de guili-guili. Acha Pesa Dokolo, manifeste-toi. Faire rigoler les padres, pas des tracteurs, nyonso, ou ils avaient qui basé route par-ci, par-là. Bino Moretan qui est gaulois. Vous avez qu'à se préparer, parce que yo le baraté. Mais le tout le monde, maman, bobi, mais le biso si bêtement, n'a pas argument. Vous avez mal à l'aise, vous avez se défendre. Bon, on est bandé les aïe moi passe. Mais tu as dit que comprendre la chien on des alliés non, vers aïe qui passe à passer mais je vais faire bima. Tu vas nous date, tu vas nous m'amionso, tu vas nous a déjà informé pour bureau, il y a mis qui na bureau ah ouais, ils même moral. Biso mo ba gaulois non n'a pas non qui gaulois ba pire péta v. Et ba pire péta v. Vous avez belé ba gaulois. Tu avez belé comme raté. Bagolo baza na yeso bagolo miso baza babimara le roi mayibu zela ya tango aéroport événement aéroport yé ndi o mona keno na bagolo baza na braza ba oya na bagolo baza na ba angola ba oya pona mambo bagolo baza na Afrique mobimba ba okita awa poto sala événement ya ozwavé ndi pas o mona pena ka to sali événement na ndenge le padre fait rigoler royer là. Et ça événement grandiose, bon mobilisation na bino zandene. Té ba mobilisation tout est bien adapté déjà normal. Tout c'est la rabat no sera date. Donc na minute yo bo le capé 80 000. Té za mukete. On est muké. 80 000 muké. Ba jeni wana. Yo mona fait on a. Mais 80 000 les a déjà
espace ya stade de Martyr. Oh, et bon on a besoin de biso de beta stade. Nous moment limité maman bon. Ah, papa. Quand ça mon tout est membre là bien. Nga on a commis on a té na moda tellement ça na pression, on a sous pression. Na on ta webso na rachit. Oyebi. Na lo bien on kasiko. Parce que nengo zo mona la paix to kotse maman parce que au lobel dama en stade. Jour où ça là qui fait rigoler na stade des Martyrs et aux Andennes. Yo étant que golo. Ah, wana bina journée na la likunati. Na la na stade. Na la na stade. Na za pemi na stade. Na la non na stade. Mobilisation aux Andennes. Mobilisation ça. On les a grand les boulot hein. T'es là grand les boulot pour les joueurs. Na musique ya grand les boulot té. La grand les boulot pour les joueurs en okimamba on a lembi pe makatani. OK. Ouais. La musique et la grande boulot elle est pas dans téléma beti ba planer na la taka soin taibo toujours a télémi a yimbi 14 nzembo 15 nzembo azawana et mamute au grand boulot andoki mamba on lokola trésor pour tout on va venir na biso to beta bali mais la grande boulot pour na bango na musique on lo bande bien boy oh na musique ya grand boulot te père oh to ba bien tenir na soda lo ba venir na lo ba marka aussi lelo na souhaiter et joyeux anniversaire à toi Déa. Qui est du bonheur. C'est que yo l'anniversaire donc OK mais la champagne n'arrête. Et que ninga bongo yo pe jour fali pas beta yo za na marka us boutique à la nuit ninga bi mutakala. Te ngai naza pena koko ya Vincent. Naza koko ya Vincent. Papa na ngai le padre frère ninga bolonina. Oyebi ve wana songa na basima na ye. Ezali so batuni ba question so ando chaboy. Nga pena boy. Yo chesko question na boendeni ni pour marka uzi mu kwa zolo bayango ye pas ça golo je déjà mu la kisinzela ya marka uzi à lobby bon siko question on a tuni c'est que yo pour vous a parmi parce que yo ko en face te nga la ni nga siko na oya osala koleka wana apa mutakale lo musupeza la te lo le mutakale zate o yo ibika bongo ah mais yo ibisanga nini yo sa nini o sa nini ebo ko lia na fulu na mutakale no lia na fulu na mutatika mutakala. Papa bi ko dame na ko ça fait dame sa propre tu ne rata full mo dame ko si bato full et jamais bon file comme vous appelez au propre c'est là oye na full c'est comme venda ata bala mais jusque là yo na marka us pe bondi mateke alanga nzembo au République démocratique du Congo azapeka l'aura fait rigola il nga jouer le 29 bon automne de te nga pena mabokete nga maboke na salate na esa ki oboyete ko wa Vincent oza goloa ya mal to ko le comment exemple lo msusu to ko le kate bat ba ta la biso sikoyo na moni vena biso junior mobulakani wala na pe biso oyo grand patron na boto junior mobulakani très puissant Thierry Luamba bandenga ba boto kuna na biso donc ye utaka na BX Thierry Luambo donc le digne fils ya grand prêtre Luambo donc to pe sur mbote yo be olia na full marka uza otigala mutakala parce que nani ozana en plaire pour ba pe ba kansa na yo pe liboma te nga ovanda na ba théâtre te awa to ulinga to ke na ona ndemo nga kuna te nga za golwa tuna nga mambali pa est-ce que yebi na organiser to za boye là dans quelques 3 jours le 17 le padre à la conférence de presse na Mikili kasi yo mto ba ima stade ya nga na koti na ngai nga na profiter ga na koti na conférence de presse ezali en plus to kanga parenthèse ya stade marka uza otikala mutakala yo lia na full yo lela eza full ya kasa jana te na pesu exemple na biga non yo quand ça mutakala sukisi à part mutakala lo msu ezali yo le mutakala la rate kanga na so neti par exemple ko lia na full eza pe très fort mo ya mabe teza makasite pour signer bon kuna utu théâtre na mona maboke nga pena ndina abona aussi la conférence des points na aussi la nzembo vazo sala merci pour nous remercier batu nyonso le roi ba vena biso ba Adolphe de Mingedi ba Kofi Olomide c'est le scrum na moni bongo nani Beckham na Ponta de Lacia oui Ponta de Lacia Mino Abraham na déplique ba yembela ki biso non fuji ba yemba nzembo pona faire rigola ba na souci ya miel de sang ba miel de sang ba na posa ve ba mona il passe là ba vidéo oui kasi il faut faire ce qu'on avait à ça la ce qu'on nzembo mo boy o ki la ki s'appelle non a merci pe ba toi na tita na mo pe da merci sikoyo tant to lo babo to profiter directement parce que yo za da super gaulois na ndenge mona ba propos ya Robino ninga lo ba de fois
malamu bino père mo bomona malamu ne mabe bino réaction na bino za rende te elaksaka ke no aza mutangambo biso tozana réaction mambana parce que batangambo baza bato ya ngambo ba nani ba ope boye ba nani yo mo yebit ngana yebi na oyebi ndenge ndaka ngana yebi mamne oyebi ke no oyo azakana oyo azana oyo te oyebi yango wana yo va expliquer nga bien tant lobi yazakana ngambo wana yazakana ngambo nini vous a pembete na tuno question mo yo solo la na osikelo po tuna nga question parce que ça la bien te bonga nem na optuna ba question c'est bon na yebi bino ba journaliste bolala wana bopema na do ba question za kaya bino mais ce que to sala boy calculer ka bato zo tuna nga wana nani osomone vidéo mo d'ensemble na faire nani osomone vidéo mo ensemble na faire parce que vous comprenez que non basé belé et ça la artiste me soupe ba kuta na répéter mais au moins on a problème pesant na ngote parce que bato côté on a bata côté baza banani bon musique mutu mutaka na ba petit na et pour ça na ba petit na et kofi ala ba petit na et maintenant na ba petit na et mutaka na petit les pas de rete asa petit na et si vous voyez ba petit na so zo lingani parce que na mona ba golo ngana otune take ba golo na mona neni botakaka mona na ba commentaire te biso ça parmi bato ba commentaire biso so ka osimbi veto yeti biso ka kwa mayebo so ngana bitango robino aloba bongo ya kande nini poza golo yemo utu presse l'émission papa pimboma batunie question ya muto ozoloba wana mutu nani muto ozoloba oyo tanga kombo wana nani na ete oyo tanga kombo yo muto tanga kombo oyo tangi ya suka presse abima na émission yebi aloba ni botu na mutu na yebi te to yebi ete mais oui le Golo en train de suivre cette émission. Il y a Théo Zambrota, sans oublier aussi Ted Tendai, il m'a beaucoup banque qui est en train de suivre cette émission. Faire Golo Abimi. Golo Abimi Moscou c'est préparé les conférences, c'est ça dans le 17. Oui, qui tourne dans l'année. Abimi te. Bakangaye te. Suki wana o tomona vidéo après ba posta ki eza yango te abetaki mwana te aviolaki te drogue te lobi makamuna so elengi nango yango wana elengi nango nde ba olo babongo ba calculer anji mwana nzambe obi loko yo esalemela ba tunyo sote esalemela ka ba Jésus yaza Jésus Yesu na lingala ndaza bongo avandi na kati ya kunda abimi ke boyo sa blasphème pamba abimi tanga abimi monde abimi ba makambo ko molo ba belebele ba olo bala bandenge balingi ba okina ba detail na bango biso to zela ka ko ya mwana nzambe bana ni ba koyamba bagolwa kaka bagolwa oui bigi bagara bagolo za misega suka tala sipo suka bagolo na banani eso yeba bagolo wa na présidence na bango mama Fanta Fofana akana mikilit est-ce que mama na parce que bigi yep jusque là na lobité mais na lobité à lobby peut-être mais na mikilit ba loba parce qu'on a suivi une émission où Ferré a participé qui n'a appel. Comment tu as trouvé au monde gonde? Ouais, émission qui surprise. Dans les mots journaliste qui surprise. Avant diga boy. Le padre Biata la Alandango déjà. Alandanga déjà kota rapé. Yes quoi yeba te so ba beti lo mo boy. Oh King John pour malobara. Nteke. Ba beti nteke. Akamwe ya leli. Est-ce que batoupe belé bino baba golo? N'habité parce que comment ça fonctionne avec l'administration. Il y a mis qu'il est surtout à la prison. Je ne sais pas, les choses ont changé. Est-ce que Moutuna prison à Kobima 6 heures? Est-ce que c'est possible? Toi, impossible. On a une photo de gâteau landela moto yeba. Mais si koyo, yo étant que gaulois, na analyse au yo sali et puis na ndenge yo sololi na équipe mobima na staff mobima où ils ba gaulois. Est-ce que c'est réel vraiment faire abima 6 heures? Est-ce qu'elle peine à prison? Ami qui est mutaro bima 6 heures. Ah, tant on le question yo et ça li na pesa bina bureau na biso mobimba mbote. Na pesi DG Paul Mbote, na pesi l'ami de boss Guilhem Avocat là. On a vu na Mavakos. Na biso. Na pesi
yemoko vena biso ancien oyebi ancien na Pichu Botoko Pichu Botoko na moni bongo ba visa ponda na moni bongo Jires Zambale pense comment ça na wana libota wana bena libota donc eloko wana omoni 6h wana ekotika na mamna utu ebiso kitoko nango 8h 9h 10h 6h donc ezo mo ya balance ba balance ngo parce que réellement il y a earning parce que faire réellement kasi yeso le kale 17 conférence de presse nyonso wana alobango mamboze bela oloba aloba nyonso parce que boyeba kano nini ekomela rive na kutana mutu mo wa esinga bejansi to kanela yo jour ya rep to salo 12 yo za gola jour ya rep no za 12 na répétition te ozo 12 te wana vena haute ozo 12 ndeni mais bazo ibisanga ozo 12 te biso ba chane za eleka te fa social biso bina kuna za lemo bo te ba golo ba kanela biso kuna za lemo yo mosko za golo biso za biso za peno vandi boye allo Nicolas to fandi pena Nicolas na ndinga nteke Nicolas iba peste to kutana to fandi pena Nicolas allo Nicolas bon Joe mutabengi poise appelle moi sonner Joe mutabengi poise allo Nicolas bole kana parler ozwa karta makayabu loso boamanda pona ba petit to ba leader so basala mama 12 kasi na hizo kuna papa za social mama 12 wanaweza kuna 12 ya la kuna 12 ya rate kuna za nini kasi te kuna gato social papa social bless créateur abele la papa social o kate ho ba golo ba beta yo j'en sais lo te o ya pe boende ba biso bongo yebwe ba pelo koka siko un million to ke rep ponga sona lunga na ke rep to ke ne rep po mona ba osali lo te lo mo ya mabeza te biso ba jane za la te Tracy ele kuna mutu ezali ninga na ngate si auto fête anniversaire na répétition pétangi ba champagne ko megate Tracy on péter ba champagne mais tala ala esengo na mbotama na ye ala suna esengo ya président na ye pour ala salaire kuna président na ye abimi na prison siko aosala siko jour anniversaire na ye aosala siko direct pour ça bengi direct il faut mon andeza ya répétition wana. Est-ce que différence ni ezalaka entre bino pa gaulois na mutu atombolo bina soda ko bino baba mbila te uzambila te ni ya pembe na prise faut zambila kuna za front ba mbila bazana ba département ze bino ko yaza grade ndeko le kabino te ya bana mambo kala na côté liyo ayo ebenga no ya pour acheter les na côté liyo na papa tchana caméra ese mona nga dana ba caméra danger yo lo ba côté mona nga na ba caméra stratégie c'est mona na ba caméra na côté la batu na za soda ya mouvement na pena soda ya mouvement wana ndaku na nga na yebi yango bien OK eza ndule monte presa beta ana kini ngai na zanga okota tous les ndule na lala kapena la muki na kiango parce que analyse oyo esala malelo ndi ba lo mama chacho za ya kofi to za ya quadrate te chacho za muziki oyo deleza na kata Kongo ezala vende a s'imposer na chacho yenda populariser chacho eza ya muziki ba beta yango pona yo selon yo za bon selon ngai te na muziki eza bongo yoka muziki akala yoka muziki a yoka ngo même muziki eza même muziki c'est que yo boza même idée na tilo collé ba na tilo we baba mbiaka na muziki ti ala mbiaka na muziki ouais mais ba bibino ba contre a gaulois te biso ko na contre te otala l'émission mon presa ça na Charlie Pointe vena na Charlie Pointe na PC mbote ngapela PC mbote otala l'émission mo ça na été yo yebisa ya lobaka soko ozwa mbote ozwa soko ozwa te ingela sen no par so ba cheyo place ana place mususu c'est qu'on place mususu ba cheyo place so place wana mususu wana nde nazo comprendre ngo ba ko cheyo pepe mbeni eza mabete mwana lio azaliot ba bisinga pe mikolo yo akoloa boche minduki pa ken piana ya osakana te ngana ebiete moni na osola no boy tala nde sagesse za omo sagesse ndenge dégager na plateau ndenge ebima omona nde maele ebima ko epa na ye te papa kai ba bino so bosala bi mission na ke kuna tende
Ce problème ni bozana on a eu argument au marmia lo baka peut-être ba vérité et ba bien blessé ba gaulois ba lo kandeni ba ko diminuer tout solo là non peut. Et asa ba diminuer ta ça derrière diminuer. Il va diminuer ndeni. Asa derrière diminuer. Et c'est l'autre déjà. Oh. Nous dans ça makambute. So biso to repese makam. Makambute c'est-à-dire. Oh, c'est-à-dire nde yo tcheta ngolo ba diminuer. C'est-à-dire il a chara ki yaza wario. Bino ba gaulois. Bon, est-ce que ngana braquer mundoki pas comme wario. C'est ba wario c'est ba na éviter. Oui ba wario te. Tenai ba ngote. Ei ba ngote. Oui ba wario te. Na ka kombo wana. Mais na éviter ba za wapi. Na éviter ke ba za. Oui ba spiritas. Ah tenai ba ngote. Oui ba spiritas. Tenai ba ngote. Oui ba tigre. Na ba bata o la team wata, la team na yebi ba. Bata la team ba spiritas na ba ngote ba tigre na ba ngote. Tu yo yebi banani a part ba gaulois. À part ba gaulois, quand natangelo bata la team là ya Gogan. Parce que on a spiritas. Ah ba changa ba combo. Te ça le ba fanatique. Ah OK, ah ouais. On informe ngat. Ah ouais. Et bo ba wario. Yo ba wario entende. Ba on na ba ngote. Kasi place o bo yo lia na fulu ne kuna. Oh. Ngana ipso na lia na fulu. Na ipso ba ka uza tika mtakala yo lia na fulu. Te na bino ke non à part mtakala. Elo msupe leki mtakala. Kasi mama mtakala o ma ka uza otika la wapi kasi. O yo ine yo ebele. Bon, wana mbiaka aibi mamnya oloba. Aibi mamnya oloba. OK. Aza maili makasi. Sko ni ta on oloba maka uzi na omona sko makaba. Petit frère maka uzi venanga makaba. Abeta ka guitare mabe. Mais monge na vandi wa Serson Doule eta la biso elanda biso. Serson Doule na ebi kan kuna na Serson Doule na moni Liverpool munduki Nick Cheta Trésor Bakala. Mais yo latara mais na mon lora neti bino ba gaulois talon ouvert la ta mikolo bino no ekotite tonde. Au quadre la ta mikolo wana ya na 6e mabe. Te poza wala. Yo ebi mama bilamba. Poza na baguna e. Bilamba banga te bilamba ba préférence. Mutamta na ba préférence na ye. O alingaka. Mutumso mona ele ndia la tenya sport. Eza dia banza di le teta mais abeta ngokaka. Vous comprenez? Et mais là derrière, neti tenir au quadre la ta gibonga ya tenir à journée. Bon, Hollande qui na bo solot, abaki ya tenir scène. Yemo abaki ya tenir scène na sa clip. Mais yo mosco tant que au monde a rapport la coude. Te ba on baza différent na biso ba baza ba artiste. Artiste za capable ya la tatou. Artiste a la tani. Talon na pena izwaki. Ah bon, na ebité yo de kololo de mukolo bongo déjà lati ba plan yo le bezuite. Ye mo ebitina so ka ayebagi taka ya botama akina poto na âge à 18 ans lobango. Akolo na mikili. Muta l'accès ba griffate ba nini tout ça là évidemment bwana tango ça bon c'est quand ça réalité. Inos B en États-Unis. Tigre. Tourner oui tigrette. Na biso on Atlandi aza mystique na landi na auto landa ye émission na scène. Te na okutuna ye na na ta ba tourner te nyo ça sala bien. Tout ça la bien. Na ba gaulois déjà bon apprécierait. A soda, a mbela ebi boulot. Ouais, na auto landa ye a en États-Unis. A sali émission mo anglais bandel na suka. Aza mystique. Vous avez problème comme ça émission. Te pour mes asso yebité koloba anglais te. So yebi za pomte. Ye za pomte kasi ngona. Pour na mona déjà section ndule boke na ngona ndenge mo bo. Kuna nzunga ma famille kuna ya bongo. Kuna ya botango na loba section ndule na mona de mettre merlan cadre biso. Ye section ndule ezalaka ya ba gaulois. Te section ndule za ya mutu te. Section ndule batutu baza kuna na ba leader ya musique ya mboko baza kuna. Kuna pena to maitaka pena leader to che leader en ligne. To ndo poser ba question. Abandi o répondre. Kuna émission mbesa ma kuna. Ouais. Nick Cheta, Trésor Bakala, Liverpool Munduki, na moni bongo Armani Balov, Mutamutu. S'il faut administration, il a fait rigoler changer. Proposition les andés. Te kuna lo changer za tenyo so na ma ba changer lo ye baby sat. Kuna mambo ebe bateto changer ndé. Non c'est bien. Non c'est bien. Tout parce que pour battre belé ba lo ba ke non faire il faut changer bureau, il faut revoir bureau. Et comme la bino na matin. Baba mbali banga na manga hotel. Bon qu'est-ce c'est belé. Bon qu'est-ce c'est belé baba mbali banga na manga hotel. Et lo nini o yo mona ya mabe. Na administration ya fait rigoler. Pas biso
na bosolo na bosembo oyo mona ya mabe o sepela na moto déploie bon elo na mona ya fo kuna so na par exemple ya so na kirep na ozala mona za ponga mela na masanga te na za na la paye maite so yega na litoi ancien ya pichu botoko ndena botala ka golwa makasi lo wa soda na ojongwa ka vandia wa azangelo wa mela bo pese koka na mona mbi o pesa nga ba plan na ba e na mela na za kimia na mona opele ya mama be sola biango oh mabeza la ndeni ayuki no mamba bakoka oye pena rap boza mbao mais otali kana okozanga rap te tant musula kana la moto elo ya mabende o komi pena boye o komi tongo okoma boye so yebisika Jires Zamba na elo wa melate ba pele briscoule na elo wa baete o yebisi parti dollar na elo wa baete papier sur moi Congo central briscoule Maman Noko. Nicolas Zamutaba showcase. Ouais. Donc énigme toujours. Donc toi-même tu sais, on est presque à la fin. Il y a entretien à Bisso, toi aussi ça na yo parce que yo déjà ba baby que yo à part que défendre ferré ou défendre sumu tout est. Rien. Soit pose tiki ndule nga tiki pe okumisa ndule ti. Talaka soit pose tiki mama musique nga quitter na section ndule. Na quitter na section ndule. Na vandi na obando ka musique ndenge za la so na oleka na nzela dynastie tout cela non libanga ya musique ya album nzemo no sepelani na kata dynastie na dynastie yo moko yebit tu changa na yebi ndeni na banze monga na sepela nango sing again na natanga ta 5 ouais vas-y sing again ba yimo ba vida kala carte rose nzemo na msuna linga ni mingi marathon ya mwana ve ya obimisa des donc soka ve da lobaki yango deux clips mo ezobima kalate ezaka sonika achaka nchwaka mba mo balansa nani susu wana utanka nzembo na linga mingi okapi nzembo ba yembela le Cédric de Tokyo le puissant wa munanga de Tokyo na mona ve na ngamo na mikili ndekwa de Tokyo papi kuchu na ninga ba Suisse na moni pe lourd depuis Japon un petit naïe donc des fois Gaël de Tokyo ndeni bon ça à côté na yepe à de Tokyo ngana de Tokyo na yebit mo ça sembla yepo de Tokyo dola et on sera na bo likolo donc je vois directement na moni côté Afrique du Sud wana na Jobo na moni mutu nanga kinia dollar zo sopa n'est pas kinia wana na yebi kunenga lobate je serai kalamingte na Jubek wana na Johannesburg na yebi bagaze belé ba mettre Vandam to kutana bon kalamingte parce que to kepena na délégation na biso stratégiquement ndé tout ça là on est presque à la fin et l'oni oloba dynastie za na terre ezobeta dynastie libanga ezobeta na biso ko mekate ezobeta makasi na kata dynastie presque banzembo tout moko na tuni nzembo moko okapi ezobeta mais marathon ezobeta oleko bayimo ba vida kala ta banzembo ebeta banzembo ça comprenez il est gaulois donc c'est normal parce que je me suis soupé sur celle qui quand la quatre émission bonnet au solo là yo gaulois tu peux par exemple na warion koto kokoloba te fa yana barigima so na barigima mambu na uto tu na ngate yenda yana barigima faut tourner bongo tozo ozo kota boya se uzana barigima fa yana barigima yo poza na barigima biloko ezali biloko eza biloko nini oyo zana na ko nike biloko apena pour kawa kimia c'est nini oyo ko isa par exemple a tala déjà a bongama pour y déjà boze non merci bima parce que vous comprenez merci bima ilo nini oyo ko isa kawa o ba oza na défaillance yo bimisela ngasa tant musubino ko komana ba surprise mo bo c'est juste que peut ça déjà argument wala ou bien kotsai te a tala yo un écran la ngai to c'est la joie tout c'est jour en place au comprendre que notre au président da gaulois da soldat a ebinda ko bien faire rigoler au talent siko amo a faire rigoler les pattes ko ebisa nini v ay bop na ke pe jongwa ka banini mais o legnae ngam ta présenter nga prise eza maman Odette Chibambe ta présenter nga ye na ndenga ba beau marché
obi na expliquer ndenga na mona jour na mona pose na solane ya liboso ezala ke non on a la salle na salon de coiffure ils sont en betelo en 2017 faire pose à ça qu'est-ce que j'avais dit en 2017 na va na rata salon de coiffure salon na biso qui créatissimo en face il y a Régal pas madame Franchou na PC mbote Franchou Tumba na ça la boulot maman dete tibambe cliente nanga ayaka na sala ki ba pédicure ba manicure ba soin de visage ba yebisa ngomsu ke non jongo kanda za bongo aza mama na soda ya mouvement ya faire mais azala nika boy a batika ka elo etike mera benga nga isinga bi olinga faire na bi mera na linga ke makasa bi na sala surprise na vandi nanga jo moka na osa boulot mera tindi ba benga nga na kati ko tu boulot na sengi cliente sana esquisse na bimi na kitina ndako ya mère po mère azaka na flamboana na koti mère ebsinga ebelo na bengelo na bi mère na ebite abi fera na parler koto mona so esali na okota po eza obima okuta na Jésus première fois oyoka ka yi okuta esko na Yesu olobani tant kana moni prise na si prise ba présenter ngamba moko ya linga ko mingi jongwaka poza bi jongwaka ba yebisi nga olinga nga mingi boye mais ngana CV soki ndena monyo boye ndena monyo boye na moni Yesu na yoka ko sikuna ba concert no nyoso na kindaka na yoka ko na matoi mais na moni nyoso chanson préférée na zani ya faire ezebele taka poza tuna ngai na sa eloni nese poza ngaza pozo sa elange lo teme o connaître nga ka ke na za Soudan et l'on a eu ça prise reconnaître un peu directement malamoko prise etaka prise epsi ngalobi nde oza boye na mona kona ba rep mba mona zuite fo na ngana bimisi ba vidéo nde na kenda ba répétition ba ni prise epsi ngelo moko abi nde balinga mutu nde ngiyo linganga voilà c'est la pena vena ngape segen vena ngape segen pe ye pena nda bengela ngape na prise aka na Kenya abengela nga prise na chombo to solo na ye c'est que client na ngati ibi na ndo sala ba boulot c'est il faut commencer à peu faire mais yo ya randu les mais faut ça les pe mais oui dikir na maniki et ça projet et bon faire des artistes amnenet faire soit libana mboka faut chende mona ba Céline Dion c'est que yo sur c'est il faut ça la raba golo na ba golo te ba golo te ya musala ona sala ba tunyoso mais na préférer ande siko nga jour ba pesa nga penda prise na bete manicure pédicure journée wana pour ça on nous faut lingana mutu ngote ngasko na linga kai amoyo zo sa wa rien tomber ma kolo te ba yate ba ende monde na zaboye na mona batu ero déjà toza 17 ans mona batebele na boto na pesi ya ni bongondo mbote 4 fois mobile jino mobulakani na pesi master na ngai chef à cartel Rosbelli wana partenaire privé ya ebi kototo utaina kototo komi na moni bongo les soldats ya cartel sniper na moni ingénieur Jordan na moni venanga mo azawana ingénieur Pascal non petit patron Pascal Ligado Guillaume Fimpa wa vena biso papa Guillaume Fimpa wana papa papa penda papa Guillaume Fimpa ye o ratete na moni ingénieur Pascal na moni Georges Ligado na moni bongo master na ngai Shekina réunion ba gaulois eza quand aussi ça na yo parce qu'on court derrière le temps réunion na biso réunion za la air nyonso za na chombo to beaucoup tana toko kutana pe toko créer un peu na chombo réunion za air to OK dimanche to za na réunion na Bandal tout derrière faire to za ki bongo na Bandal masa na ngaka biso na moni koto kuna ba levi pa yo yebi levi pa toujours ba Frank Mamba wana wana pena petsafi ba petsafi wana batanda ko moni ke no yebi no penda kwa mais ils ont ça non fona ba parler c'est ba parler ba tutu et ba ndeni fonctionnement là egenda bongo par rapport ya bosolo na bosolo egenda bongo merci d'avoir accepté notre invitation et ça l'a bien souvent la linga prochainement na mona bino pe na bozata 3 4 yo ça pour ça ba golo ba ya nga pour ça ba golo toi ça mkiet oh mais c'est wana bon surtout yé talaka so na brisquer bango ba oyebele te nga lingi boya ebele te so ebele so ya ebele tout c'est peut-être date mo groupé ça na peut-être stade de Martyr il y a 20 mai non mona ba petit na nga ya point chaud ba goloa baza mabe ba oza la tout ceux qui merci bimi et ou melaté 1 million batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec Given
Tika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokole Aïs. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow Nango. Jardin d'Eden. Invitation à boy. Bon, moi, Moukolo fait Tilata Mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bon, maman, 1 million de zéro. T'es question on a lobby. T'es où me la thé? Et où me la thé? Yo pour na yo so merci Bimi. Et ça combien d'heures pour ça 1 million? T'es désert rebelle. Désert rebelle. T'as la mahambolo ba la caméra. Ah, même toi, il m'a dit, est-ce que c'est merci John. On est à la fin. On est à la fin. C'est qu'on a appelé ça dans beauté. Trésor Pembele est en train de suivre cette émission. Patrick Bakala, Bakalos, Trésor Bakalos, nous te saluons affectueusement. Socrate Moubengaï. Socrate Moubengaï. Manifeste-toi toi-même, tu sais, sans oublier mon vieux Zébélé, mon bobo. Je te salue affectueusement. La Pessibana, tout. Au Bautalangaï, na Angola, na Moni, DJ Diamant, tout ben comme Stein. Toi-même, tu sais, qu'à la main ITP, nous en Angola, on a vite fait. Na Moni Pablo Kin, maire douanier. Yomoro Yebi, sans oublier Mikolo Oyo. Au Moni, nous en a battu na Mikili. Nous en a battu na Kin P. Nous en a posé Biloko et Utakin. Et que Mikili, Utamikili et Akin. Kutaniga na yemei. Oh, donc c'est boy. Anandenga ba domaine nga ba chombo ba nini o tape Mikili. Donc na bisa obo. Trésor Bakala oyo kit. JM Boda. O tinda ngoka kuna JM Boda. Donc na récupérer on a nenga. Donc rien à dire, JM Boda. On est toujours ensemble. Merci à toi. Nenge oye na plateau mais prochainement tout le monde amena ta 5. T'es 5 ya mke. Toye belé. Toye belé. Ba gola ba belé ba bota malwa mayebo. Ok. Bakolo babota mako jour du jour au jour. To kanginga na mutu na biso yo lia na fulu. Te nga na episio bongo te na episio kenno ne na zaboye. Apa mama mutakala na yo apa mutakala est trop fort. Nga sola mama batu te. Ya ona biso yo le mutakala est trop fort. Na so pe kolia na fulu pe ko le ka mutakala. Bon totala na oluka oleke loko eleka marka us ezali kolo. Kasi nga na esa ko mutakala. Apa mutakala et l'homme suspect l'équipe Mutakala Ezebele le BND. Merci John Waka. Pichu Monsia, tout le monde en a prochainement, même heure, et puis je demanderai à tout le monde. Il y a ça bagolo non va s'abonner na Congo Sengo. Na taper nos forces à bagolo. Bon, bagolo nyonso. Il y a monde entier. Et puis non, on a tala naye bano Congo Sengo yo loba sogi et bola savonga na lega na Congo Sengo. Pour nous mona mo ba tembeza bola sa monge na lega na tembe na foté na oui na nenga pe bien grandeur ya bagolo na nenga pe saboni boyo ki est te loba na ngolobite o mena expliquer de bagolo tout bola sa batu ke na lega na Congo Sengo bata Congo Sengo ba sentir que ba yamba yi super golo jongwaka et soda ya mouvement mona le padre ba s'abonner donc. Et voilà, donc le Gauloise, bateau tout bolant d'Abisso. Section Ndoulé. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à Congo Plus. Télévision, c'est une manière de nous soutenir, c'est une manière de mettre la main dans la pâte, c'est très important. Dans 24 heures, Natala Souki va abonner à combien Obenga. Non, Obenga. Obenga. Ok. Tu es d'efficacité. Ouais, Obenga. Merci beaucoup, mon cher. Ouais. Prochainement. Kito. Congolais